Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. S'il te plaît, commissaire, s'il te plaît, moi je vais y aller, j'ai personne, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Commissaire, c'est mes enfants, moi, s'il te plaît. Je t'en prie, je vais... Bon. Pourquoi tu veux pas comprendre? Bon, tu as caché ma vie. S'il te plaît, maman te montre aussi. Maman t'a montré plusieurs fois. Moi aussi, je viens, tu vois. Mais tu m'as dit de faire le fifou là. Maman, tu sais bien. Ça, c'est bien. Tu vois, maman, regarde comment maman fait. Regarde. C'est très bien. Ça prend du temps, mais tout. Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est pourquoi ça fait des boules, non? Regarde, puis ça va s'éclater. Viens ici. Viens ici. Mona, tu viens sorceller mes enfants ici? Hein? Mais c'est quoi ça, mon Dieu? Cet enfant, mon Dieu! Hein? Jésus de Nazareth. Bote bandeko balandi ya émission monoko mbange lumbaka solo kasi bimisaka makamu ya malamu na pesi bino mbote na kombo na Yesu azwa lokumu ye mutambusi na biso talaka kasoki yete mbele biso ba musutu sana bomoi te. Bandeko lelo na ekolobela likambo moko ya mutuya likambo na kolobela lelo bandeko nazwi ba appel bolandaki émission spéciale na salaki wana liboso nazwi ba appel na bato ya France tozo solola na bango na pasi oyo kwei parce que za pasi uzalaka eloko moko zwa kambala na mbala mais sikoyo bakati yango kozwa ngo lisusu te nazwi ba appel ya ba oyo bazo sepela ba oyo pe baza kolela po mokili ezalaka kaka bongo mokili ezalaka bongo o bakweli likambo baza na mawa na motema me ngai na kolobake ba oyo nyonso bakweli makambo oyo akolobake soko oza na mokanda te okufuta soki ba 3000 combien wana nga nazoyoka pasi na motema pona poto awa bato bayaka awa mingi babanda kaka na kozanga mikanda donc soki yo so lekisi ntango mosusu ba 5 ans oza bien koseka mpe baninga te bon soki mpe yo oyo balobi ke bakata yo bambongo ozalaki en ordre te. Exemple, ba maman musu ba bomi mabala na bango pozo na ozala na kaka femme seule donc ozala mwasi ka yo moko ba biloko nyonso ekoi wana en tout cas na kolobaka ke pesa biso mayele ete ya biso nzamba sunga bino abimisela bino eloko moko na nzela mususu oyo bokoki kozalela pe malamu na yebi ke nzambe akosala tozana likia bandeko na yango na lingaki na loba lisusu ke na émission oyo ndenge na lobaki na émission spéciale vraiment bandeko na biso il faut totala kaka même ndenge ni makambo ezoleka na mboka mokili ezobungwana tozoseka tozolia tozomela me makambo ebele ezobungwana na mokili ezalaki boye te ekomi boye toyebi te bandeko na France ekokende pe ta musu na bamboka mosusu donc to milenge na soko monike ba dossier efandi te sala tu ba dossier efanda soko monike siko yokoyaki telema po ete ya solo makambo oyo koyela yo lobi oyebi yango te lelo ya yo lobi ya moninga yango bomoni na lobelaki ke tango mondele azwaka ba décision awa mondele kolomboka azwi décision na ye atunaka te bato ya bamboka mosusu mais pona nini kaka biso bakonzi na biso nazolo bana bakonzi ya Kongo te Afrique mobimba to benganaki na ba Camerounais ba Togolais na zaka na bango pe baza komelela ndenge moko pourquoi biso bango bapesaka biso kaka ba ordre obongisi makambo na yo bien na mboka na yo bango babie kozalela boye ikozalela kaka bongo pona nini lelo to yekoli awa
na kobeta sete bato bayaki awa bayekoli bazwi mayele awa na mboka na biso Kongo lelo tomoni ebela bato bazokita na mboka na biso pona nini bazala ba député pona nini bazala ba conseiller ya ba commune to boite za madame en tout cas za madame même bible zoloba ke ko yekolo bino bozo yekole pa mosusu lobi ekozala na moment oyo bato na bato bakozonga na mboka na bango nzamba atindaki biso na bamboka oyo teke tozala koyekola makambo ngo sikoyo tosalela yango kaka awa non mayele bana baza nango mayele tozwi awa tomemi yango pe na mboka na biso po mboka na biso pe makambo ebele échange mboka na biso ya Congo mboka na biso eza na kimobola te mboka na biso ezali nde na richesse o bayiba o balingaka bayiba ti sikoyo bandeko na kwa kulaka ya mingi po esalaka pasi awa liboso ndako na ngai monument ezali wana ya Léopold bakoma penza que j'ai exploré le Congo pour la civilisation de la Belgique. Siko bango ba yiko explorer Congo na biso. Po na nini po mboka na bango ezala civilisé. Donc civilisé yango soki totali bien. Biso ne mutu tozalaki nango bango bakumbi yango awa. Tolo ba bongo. Peut-être bino bato botangi mingi bokomona ke nazo sala ba erreur mais etali ngai tenga na zolo bandenge na monaka. Naza nango awa. Na bikeko ezalaka na gari ya kala na Kinshasa oyo bamemisa bakoko na biso babifunda nyonso tu ezali awa na monument oyo ezali boso na ngaso na leki wana na yokaka bapasi na motema kasi bandeko na nga lelo oyo toye na poto toye komona makambo nyonso oyo tokoti ba classe ngana za diaspora toyoka sangwa diaspora bato groupe salongo basala kati théâtre ya diaspora na tangwa kala ngai oyo ndenge bozomona ngana kosaka na ngate ngata nazoyoka diaspora na yebaka na ngate ke diaspora dakisi nini na soni na lobi na tuna kaka bato pona nini nazonga na ndako lokola biso balakisa biso na batata na biso ozanga ka dictionnaire te na ndako nazonga na ndako mwasi moko tozalaki ne lupango moko ye kwa sala vraiment zaki professeur na IPN na bina banda nanu na ye madame est-ce que diaspora dakisi nini abina nga diaspora nazo yeba te ngabi okay na koti na ndako nazo dictionnaire ngamoko na seki na bi na kansaka ngam na yebi ba mo mususu te yepa yebite na kokota na dictionnaire nanga na tali na yeko yeba diaspora ezanini de na benge ngabi diaspora yango yo na kuti yango na bible to sungana kaka bandiko nanga siko yo bino bato diaspora bokei Kinshasa tomoni ba photo tomoni ke boza ba candidat na présidence ba candidat na ki député présidence kutu wana na kokipete mais nazana na ba député po bino nde mutu boza ba conseiller bino nde mutu bozo mona vie oyo bato nyonso baza nango po bo memaka bo fande la ka ba réunion bo yeba nini bokuti ko sala nini bokuti ko luba po changement ezala na sengi bino mbalo bino ba député ezala teke ki député kaka ya kolala pongi bolimbisa biso parce que ba photo ezali ngala kota ki kuna te mena moni ba photo soki ya lokuta soki pe montage na yebite mena moni ba député baza ya kolala balakisi biso pe ba photo ba député baso bunda bitumba balakisi biso pe ba video bozo bunda bitumba bozo fingana batalisi biso pe na ba video ba mususu kuna baso bina nyonso wana eza malamu loko topekisi ezate mais loko nde toza kosenga bino ba diaspora obouti awo bomoni makambo ya ndenge bayiba biso ezali awa mayele wana o bango bazana ngo awa mayele wana bapesi bino mutu na secteur na ye tokokite kotia mayele wana na mboka na biso po mboka na biso pe changer po lelo oyo nga soki na lobi ke mwasi ya liboso azalaki mayele te nga mwasi ya mibali fona tanga po bamona nga mutu ya mayele soki mwasi ya liboso ayebaki kolamba te nga mwasi ya mibali le na ko ya fona lamba na lakisa ke na yebi kolamba pona batela mobali tozo luka na Congo ba député oyo bazali teke po ayoki solo ya mbongo to ayoki sango ya mbongo mais ba député oyo bazali vraiment que soki azwi esika changement ekozala oyo azana likambo boyo azana likambo mutu na mutu azwi mayele na ndenge na ye
Mena mayele wana oyo bozui epai boy. Mayele wana obo kiti nango na kati ya mboka na biso. Tolingi tomona yango. Tolingi tomona yango. Dernièrement na lobelaki pona makambo ya biloko. Nga na mona na kiti na avion. Député babotolie biloko akulia. Oui na kolobela biloko akulia ponga na linga akulia. Député babotolie bambisi awa na poto. Siko yo député babotola ki mbisi na poto. Tangu yo siko eza kuna na Kinshasa oza député. Loba na ngai. Obo spesa pete système oya yo ke tokanga pe biloko na bango. Nazo biso tangu suso yebi toza no mwana toza leki na tangu ya Mobutu Belgique bandaki makambo wana ya kubwaka bambisi na biso baniama kubwaka. Mobutu akeneki na bango mosika te. Abika kasiko pe sili biloko na bango pe kitali suso wate. Esili. Soki abiso kene kopesa bango microbe na poto. Alors, ya bango pesa kopesa biso microbe. Totala nane sikani ni mundele. Azwa mayele na biso. Bandeko. Ngani boso mona ngabo na kota kipe awa na kota kipe class awa. Mesoko soka ba professeur na biso ndenge basolo ba makambu ndenge zalaka. Tanto zozo ba kuri ya ba citoyenneté. Bazolo bela biso makambu ndenge zalaka awa. Okamwe. Balia ba niao, balia ba mpuku awa na Belgique. Na tangu makambu zalaka. We mboka nyonso zalaka na pasi, me nyonso ekoya pe nzamba kosunga po eya kubongwana. Mundele wana solo bana biso. Alobi te nyonso biso mobilo boso mona awa batu bamelaka te amalongeza ba africain te ya Afrique ezali kitoko oya biso totiaka mwa ba sachet na batasi wana eza yango te pe alobaki ya solo kala mingi te na utai komona pona me mangambo teke na sali publicité mabeme na mona ki yango bazola kisa ba microbe nini eza kuna ya bango biso to ndima yango ti na Congo olingi ko voyager kuna omemi oya yo bate oye uti awa. Mais yo siko zwa babulu kutu na biso kuna. Zwa ba citronnelle na biso, zwa ba sinda na biso. Omema ngo aw, bakobwaka. Ozo kongo bololo na yo omema, babwaki. Mais soki to koti na balelo na ba réseaux sociaux, tozo mona. Babiloko ya ba africain, ba makasa na biso, ba nzete na biso. Ndenge nini komi kobikisa batu. Ezalaka kobikisa nango bandakala bakosaka nde biso. Bible écoute solo bana biso ke makasa ezali kisi pona biso makasa na biso siko makasa na biso bazobo ya ekotaka yo za député na Congo oyepe awa makasa na ope babuaki yango ya bulukutu soni parce que yo kuno diskitaki te pona mboka na yo soki yo pe kuno lobaki ke lokola bango baboyi makasa na biso ekotawa lokola bango baboyi mbisi na biso kota biso pe décision tozui biloko na bango kote pai na biso te. Pourquoi biso to tombo la kaka économie na bango ya biso tombo na te. Bango moko bakomi ko sala bandaku awa na moni yango information na biso awa. Bakomi ko sala ba boutique na bata bandaku we saka bandaku. Ya koteka bate wana ya makasa ya ndenge na ndenge bazoteka. Mbala msu na sala ki bino émission awa. Bakoma na babisika o bateka ka biloko akolia neti ba mankene na batusha bazoteka yango bandakala biloko nyonso wana bayebi yango ke biloko wana eza na ba protéine na ba vitamine biloko tangi mingi omoni ko tanga mingi le mususu ko tiko sote ndenge balobake na biso muselekete abosana ki zando alekani kote mususu atikali ko bosana zando be o atambola ki malembe kameleyo akuta ki zando mayele obosana ngo c'est vrai bosana ngo mais tant mususu mayele moko te zo luka na mboka na biso ke bokene musika pona makambu oyo bozo ko imaginer mais ça na makambu mususu bokuti kotika oyo ezali wana ezana makambu mususu za très important autre que député par Télémi na palais du peuple azui pe décision pe alobi ke ngai pe loi na nga eza boyi banda lelu bango pe baza kote pe baningani boti pe bato ya solo na ba aéroport. Pourquoi pas na ba bato ndenge biloko zo kita na matadi biloko ya bango pe ye bubwaki yango bazomona ndenge bino bozo bwaka mundela banga kasoka monike yo tomboki abanga kakanda na biso oui biloko to solo balem su mutu musasa na zo seka bia mama na peza sekisa ka bato oui na kati ya ko sekisa me nani toli ezali na kati ya ko sekisa
mayele bozui awo tango bokokoma kuna tozana bango bamusu baza pe ba ministre pe bakozala pe ba ministre bamusu bakozala ba PDG kuna mais na yoka kisango ya Laurent Kabila président oyo babomaka wana alobaka nini atia l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mutu asengeli azala ne sika oyo sengeli azala yo yebi kokata zamba te okende kutuna mboka te to boy te awo yekoli na zamba ya mundeli mais yo wana ozali ministre na culture soki na nano ba culture na agriculture mais so oza ministre ya agriculture ministre ya bidanga kasi bato bakozala nzinga na yo bakoki pe kosunga yo po yo sana mayele otangisa musika mais na sese wana bato balandeli yo baza banani basali banani oyo ayebi makambo wana te yende mutu azokonza ministère wana oyo ayebi makambo te lokola ngapo ebokamati wote akomi médecin directeur na hôpital général kasi bato basili na okufa te bato basili na okufa ekozala grave pora nini parce que na yebi na makambo wana te soko yebi ke likamwano yebi yango to sala ngo te kokosa te biso to mona makambo epa itozali ko sala wana biso to sala na RTNC na RTNC wana dispensaire ezalaki kuna makambo ezalaki kuna mabwidi na boyi makambo mabwidi pona ni poasa camarade nanga poasa ndeko nanga natia ye pembeni pona yebaki ye natia ye pembeni non bandeko mutu ayebi eloko wana bolandela yende botia ye place wana ezala teke aye wana pa yako yekolela nde wana te mutu ayeba ta mwa ndambu ya makambu ya isiko batie ye ndenge nini ezalelaka pe injustice ezala te po injustice pe bomi mboka na biso na nini corruption mutu azoya na projet ya malamu aye na projet ngana sina ya na Congo na projet ya longtemps na ya na projet mais salle d'attente batiaka ngana libanda moya bato ba memanga ba mama tokende combien de minutes mais projet na zalaki nango yangoyo na ke na projet boyi ba yambanga te projet pour yo présenter projet na yo il faut na bato yo kuti wana ngana ko gagner nini na kati ngana kuzwa nini na projet wana ata bino muko ngana ye na projet na nga mais yo lobi ke yo kozwa nini pour que ne ko présenter projet et pas ya bato yo basengeli ba juger makambo wana il faut nanu muntu aza na projet wana abanda kofuta mbongo na epai na yo bande ko na biso mais ezaka ka moyibi te mais ezaka ka motema mabete mais ezaka ka escroquerie te yango batu balobi ke na Congo batu bazo sambela mingi mais makambo na bango ezobonga te parce que motema mabende mutu aye na projet yebi likambo wana yolobi ke te yo te yebi sanga soko kofuta nga combien siko mboka mbato rater projet wana parce que yo linga ki bafuta yo quelque chose kitoko te to changer mboka wana batu bazoloba mboka wana batu bazomona mais biso ba oyo toza muki mais tozala ba message onzamba pesa na 2001 na kati ya palais du peuple tokota wana tozwa ba invitation ezali te makambo siko ke no nando bapo ba mona ngai na media nando bapo mona ngai soki na ba Facebook na bango soki na ba WhatsApp ke ngande mutu na yebi ezala ki bongo te nzambe aloba pe makambo nzamba aloba mususu tozo mona ngo ebele kokokisama ba témoin o bazalaka ba yebi basali ya nzambe tozala na bango na tangu wana na lobi yango baza basali ya nzambe ya solo mais mokile yeba bango te ti lelo mokile mona bango te pe ba mikumisa te ke ngai nde te nzambe alobi na biso ona zoloba na bino lelo po bondima ke na za nzambe lobi oyo yenga likambo boye ko salamu pe likambo wana esalamaki ya mibale alobi na biso po boyeba ke na za nzambe 2 semaines kokoka te likambo boye kokoya likambo ango ekweyaki mais makambo nyonso tozo vivre na Congo nzambe ayebi yango to changer mitema po mboka na biso changer yonde ko na ngai ozalaka na yo ministre
kuna ba pension ki ministre na yo yo le bite na zo ape bomengo zwanga na kombo la takulu problème ezate mais ko zwanga ite na sala dem sous conseiller na yo ko zwanga te na sala PDG pona ko diko bebi selo makambu na yo ebele abatu tozo zwa kaka poza ndeko nanga poza boye me ayende ko bebi sela yo couple na yo po yo moyen ko évoluer zalité na kati ya injustice bino batu ozozo abukonzi na kati ya injustice eko simate na kati ya motema mabe eko simate ngai mono kwa mubangea na yekoluba nazo kwakula nazo luba bozala na ba projet député zala na projet penza o ezali ke batu mususu bakoji yango te mutu na mutu azane loko moko nzambe atie na motema naye mutu na mutu tolingi to mona quand même mboka na biso échanger pe mboka na biso makambo belé pe bunga e bunga kana ngo mukolo moko te mais to mona changement to lobela pe ke te soki na ministère boye en tout cas makambo eza bien en tout cas esika boye na kendeki balibi nanga diplôme oza nango okoki kosala wana te yango na lokola diplôme nanga bandimi yango te baza pe na raison na bango lokola ngai boye ata bino moko lokola ngai boye batianga ministre ata bino moko ministre kaka boye na yebite soki na ministère ni ba ko tianga mais boye ba ke na ko bebisa na ngai yo pe muto so luka makambo wana ke batia yo bisika wana na kati ya motema na yo omiyebi na kati ya motema no nzambe azali ayebi kezo ya pona lukosa mbongo ayebi kezo ya kuyiba mbongo keba nzambe aloba pona mboko batu mingi bakobanda kozwa bitumbu sanke o discerner ke tumbu euzwa nzoka ndi yo muto luki yango bana obobota mi pena boboti ya lokoso bokepa po makambo wana le retournaka ezongilaka bana na bakoko tozo sambela yo muto zana ba parents o bazana politique pesa bango conseil yo pe mama komiti kate ke pona zwa bozui mobali nanga tazoke na ba erreur na ndima kaka mama keba balata batika bilamba balia batika biloko lelo tokoma kolata manzanza lelo tokoma kolata manzanza biso ba oyo bizana batu musu bakende na se ya mabele pona bijou en or pona bozui mutu na mutu azana tana ye mais keba kokende te na ngambo ya batu okende te na ngambo ya kabaka ta mboka lokola Congo tolingi makambo changer tolingi ba système échanger tolingi vraiment que te oyo ezalaki na ministère oyo par rapport ya oyo tozomona vraiment makambo échanger tomona kolela esilaka nango te toyebi mais ya biso ta mosusu elekaka oyo eza penza batika bango libela donc mutu kuta kokipe yo te siko tolingi tomona mboka oyo batikaki yango na maboko ya Nzambe ngai pe lelo nazotika ngo kaka tobondelaka na kati ya bandako na biso po ete ya solo mboka na biso etombwana Nzambe apambola bino tokutana nde na mbala nsima. S'il te plaît, commissaire, s'il te plaît, moi je vais y aller, j'ai personne, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Commissaire, c'est mes affaires, moi, s'il te plaît. Je t'en prie, je vais... Bon. Pourquoi tu veux pas comprendre? Bon, tu as caché ma vie. S'il te plaît, maman te montre aussi. Maman t'a montré plusieurs fois. Moi aussi, je viens, tu vois. Mais tu m'as dit de faire le frifou là. Maman, tu sais bien. Ça, c'est bien. Tu vois, maman, regarde comment maman fait. Regarde. C'est très bien. Ça prend du temps, mais tout. Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est pourquoi ça fait des boules, non? Regarde, ça va s'éclater. Viens ici. Viens ici. Mona, tu viens sorcerer nos enfants ici? Hein? Mais c'est quoi ça, mon Dieu? Cet enfant, mon Dieu. Hein?
Madame